Ok, bandeko na ngai na pesi bino mbote nano na kombo na Yesu. Eza ya bino la Sentinelle Musée Désiré Mukombozi ya DMTV. Na lobi boye. Message nazo pesa bino ezali message on alingi na pesa na bandeko na nga surtout ya Mangala, surtout ya ba Congolais. Oyo bazo yoka lango oyo parce que nalingi koloba yango te na anglais po gouvernement aza koteka kisi oyo te. Ezali ndeko na biso moko mosali na Nzambe azali awa na ba responsabilité ya hôpital na ye nde apesi biso yango ebikisi nanu ngai ndeko na bino nazoloba na bino. Ezali 10 mais ezali moko komela moko nde kir mobimba ya corona yango wana. Omeli moko mais soki ozoyoka malade ozoyoka ba briefing problem ba pema ezokatana ozo brief bien te ba flou ba nini okosala par tous les moyens que omeli moko omelisi mwasi na yo moko na bana na bandeko nyonso bozana bango na ndako bameli moko moko eza 10 tablettes na kati donc kir nango eza ndenge nini ndenge bazo traiter bakopesa yo moko pour 1 mois après 1 mois okomela lisusu moko pona corona ezwa yote. Alors lokola ebikisi biso yango na ye koyebisa na bandeko na ngai lokola tozo yoka bato bazo kufa tongo midi pokwa. Donc botala kisi oyo soki omoni ndeko oyo aza na souffrance, ndeko oyo aza kobela, ndeko oyo aza na problème ya kopema, benga ozwela ye yango amela esalisa ye. Donc bolingo ezali kaka kokabela mutu mbongo tena biloko akolia kolakisa pe mutu kisi oyo akoko misombela ye moko amelina libota mobimba bakufite ezali bolingo. Donc kobomba video oyo te lakisa bandeko na biso nyonso me gouvernement ya awa na mboka biso tovandi bazoboya koteka yango me bandeko na biso nde bafongoli biso pe tolobi tofongola bandeko mosusu ebikisaki ngai moko ndeko na bino. Merci mingi kobomba message oyo pona yo moko te tindela bandeko nyonso oyo bazali kobela bayeba sango oyo. Merci Nzamba pambola bino.